have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokuté la bino wana bambote to pesa ka fan ko ban émission na biso. Avant ko ban émission na biso to pesa ka merci na Seigneur ko lala ko lamka eza habitude te zaka ngolu ya nzambe to moni susu mukolo alelo bana mama. To moni mukolo alelo eza kaka ngolu nde makambo. J'espère bon moni miniature wana eza bato a théâtre na biso ba star na biso ba star na biso boyebi bango très bien ce n'est pas la peine cuisine Yannick TV expliquer bango parce que boyebi bango très bien koleka cuisine Yannick TV na bino bongo te bana mama au coach j'aime au coach commentaire au coach Hollandi émission et bandeliti souka s'il vous plaît ce qui peut être grâce première fois écouter ni na par-ci par là écouter na vidéo ya cuisine Yannick TV bandero na nga bo zapete bo s'abonner pour recevoir encore des émissions super bien ah topé ça toujours conseil bana mama bongo cuisine Yannick TV na mino boyebi azalaka ne banki te alobaka oya moni oya yoki na memeli yango ba vrai bandero na ngai parce que mai ninga na rapamba te mai soki obwaki libanga te eke ninga na te mai soki ninga ni feke likambo ezali likambo ezali ko bana mama likambo ezali na ngamba bata théâtre na biso makambo ezangaka te olalola makambo ezobima kaka na ngambu na bango kuna cuisine Yannick TV azalaka banki te nalobi nakomemela ngo ba vrai ba abonné na ngai bayebaka makambo ngo ndenge ezotambola parce que biso atolobelaka ba star soko obengani star tokolobela mwana ba star mobala ba star mwasa ba star obengami oza star tolobaka ya malamu topesaka conseil ya mabepe topesaka conseil tolobaka ya ba star na biso ona memeli bino lelo eza surprise ya kitoko ba audio eza bino moko bokolanda papa lema bana ndenge azo témoigner bino moko bokoyoka très bien mama Léa ndaya ndenge azoloba parce que ba audio eza ba audio na ochango après bolanda émission s'il vous plaît bandeko na ngai balobi ya kuku ebimi na poisa nini lisusu ebimi na poisa bana mama balobi lipambo liba sepelaka nango libala pe eza lipambo li voyage pe eza lipambo li ozwi pe musala malamu eza lipambo li bongo te bana mama bongo lelo tozo sepela na lipamboli ya munene ekwei na ngambu ya bato a théâtre na biso j'espère bomoni miniature wana eza mama via na papa alema bana papa ale en tant que mobali nyonso alingaka azala kaka na mwasi toye komona bata epase bele bana papa ale akufeli mwasi na ezwi pe temps papa ale avandaka kaka ye moko na bana papa ale alobi non ngai nde naza boye naza papa me kolamba misala esengaka mama pe azala mama koraza te mama kenda bana pe baza bana pe baoloba papa kochaka souci te papa luka mwasi po vie eza mulai toza na besoin na po totikali kaka na yo papa lobi ngani naza nasalaka théâtre akona salaka théâtre non préféré na lukaka bandeko na nga pe ya théâtre parce que to monaka muto asalaka na SNL oyoka pe mwasi na bimaka na SNL oyoka mutu musu na zanga na gombe omona mwasi ne na mbinja ba o ba bujaka mais soko omona ke ntaba bakata ntaba aliaka kaka njinga ya machichu eza pembe na ye bandeko na nga ezalaka bongo papa la lobi non ke pepa mapa mama vie ya ndenge ezalaka mama vie lobi ke nga nazo okipe papa le papa la lobi non ke no pa mama Teresa ayaya FM nguli bala mama eza koyinda bino moko boyebi papa le papa la za vraiment papa o ami respectaka
papa otomona ke na ba bêtise te ba papa ona yoka na ngai na ba bêtise te bandeko na nga jamais na oka papa la leki na émission mo boyo asalaki boyo gazo boyo non pour papa le aza déjà star pour papa le abanda théâtre kala aza na ba expérience ebele ami respectaka ami bombaka papa le anga kutu ba bêtise te papa le akepa mama Leya papa le akepa mama Thérèse ape kuna abina zo occupé papa le atake mobali aosala ka ba recherche na ye papa le pe kuna zonge pe na tourner ba ko tourner na bango ba filmer na bango ba théâtre na bango bino mo kande boyebi bande kuranga papa la kendaka kota kabima kabujaka atolobela mamba ba star po ba théâtre na biso baza ba star tolobela bango soki tozolobela bino seke tochaka bino ka soki bachaka okate ba olobela te parce que ba papa le baza ba mangetela papa le baza ba mangetela papa le aza mutu a mérité on mérité bolamu ebele aza mobali moko ami respectaka ye moko alingaka ba bêtise te papa auto respectaka vraiment en tout cas papa le aza vraiment mobali moko très bien bandeko na ngai papa le pe ba recherche ka ndenge ezala kuna pe bana baoloba papa fo luka kaka mama fo mama bazala esala bien papa le aza mokolo ya bandeko na nga papa le abi non botikela nga tanga réfléchir botikela nga tanga mona yebi makambo na osala o papa le aoyebisa bana na ye papa le mpe akenda ne mpe bafilme ne abimaka ne mpe kakende ka makambo ndenge ezalaka papa le kokutana mama Leya akutana mama Leya ndai ya mwana muluba tongo mwasa pembe mwasa propre bwakama akutana mama Leya kokutana bakutana mama Leya bino boyebi ka mibali na basi ka ndenge ezalaka mama Leya pe papa le mpe ka ndenge ezalaka mama Leya pe ngadi naza na bota na nga papa le abi bien sûr na yeba obota encore bota eza nango gravité ngape na bota nazoluka kaka mwasi oyo abota parce que mwasi abota akoyeba kosipote bacaprice mpe ya bana na nga ekesala bien nayebi ke yo ndenge ozana na obala te mama nde apabi te nga na onabala te nga vraiment ana bota me naza célibataire papa la lobi eza problème te ngai na bota na balaka me yo moko oyebi ke mwasi na nga ndenge akufa pour le moment na minute oyo naza na besoin na bala naza na besoin nazala na mwasi na ndaku mwasi oyo akobokola bana ngai mwasi oyo akozwa swe na ngai ndenge mwasi nyonso azalaka bino moko boyebi bana mama boyebi mibali bazalaka bagros bebe na biso mobali nyonso devant mwasi na ye azongaka na ye kaka bebe bana mama yango cuisine yaniki tifi na bino alobaka mibali baza bagros bebe wana bagros bebe na biso ya liboso bana mama tolinganaka eske bana bazalaka ezalaka papa na mama bongo te bana bayaka apres mpo bana baza bafui ya bolingo première bolingo ezala non biso na biso nga na mobali na nga komona mpe papa le na mama Leya papa le na mama Leya tomoni ke ezo circuler par-ci par-là c'est que eza vrai cuisine yaniki tifi na bino amemelaka bino o eza ya solo bojo ezali bokoyoka papa le ye moko ndenge azo témoigner bokoyoka pe mama le ya ndaya ndenge azo témoigner bandeko na nga cuisine yaniki tifi esali nga plaisir kotala couple oyo eza couple moko ya kitoko bino moko boyebi ke mama le ya ndaya alingaka na ye pe ba émission te alingaka vie na ye asalaka vie na ye toujours ya na silencieux alingaka kutu kolekaleka na baémission te baintervient na mama Leya vraiment alingaka na yango te invitaka yango kotala su na ngambo ya papa le alingaka mpe biloko balobaki bazongisi te papa le aza papa moko ami respectaka bana mama na omona ke couple na bango eza vraiment couple mo ya kitoko couple oyo eza béni couple ya papa le mabana na mama le ya ndaya en tout cas eza vraiment meilleur couple bongo bala mama eza vraiment meilleur couple parce que ezalaka kaka bongo soso elamu aliaka kaka pembeni ya ndako eza bongo akoke musika te fo alingaka mwasi oyo ayebi bandeko mama tomonaka olali olamuki bato bazobalana surtout na nkana biso baafricain bacongolais
libala mariage ekoma lokola tapage mobali kuta asalaka na ye te azotindaka bainvitation azopartage azosenga basoutenir ye moomona ke azobala mwasi bandeko na ngai omoni libala eza eloko aliseki te soki nano okoki te kobala na basentima te kobala te fo olakisa baninga ke ngai nabalaki nalataki mari robe ya voile non eza bien te bandeko na nga eza bien te omoni libala fo ozwa temps faut pas banda vraiment na ba copain copine bon comme vraiment na ki chéri comme vraiment famille pe eyeba étape par étape pour boyeba na bien kota la papa le na maman le ya tellement ba rôle na bango ba jouaka presque mingi ensemble tellement ba rôle na bango ba jouaka et ça la radio moko ya bien nga cuisine ya Niki TV en tout cas na sepe nango makasi parce que na moni maman le ya na papa le ba yebani na bango déjà batournaka basekaka basololaka courir pasaka bien eta lelo na libala eza nango eloko ya gravité eza eloko moko ya esengo yango moni cuisine ya Niki TV tellement na osala émission ona esengo bandeko na ngai esengo etondinga parce que cuisine ya Niki TV na bino nasepelaka na lipamboli ya baninga nyonso lelo jour ya mama Leya lobi turu ya mama Kingandi mutu na mutu azana tana ye balobi le panier circule encore mutu na mutu azana tana ye lelo ezata ya mama Leya ndaya na papa ale mabana bongo yango tozo sepela yango tozo memela bino be information oyo po boyebaka makambo ngo ndenge ezotambola bokomona papa le bokomona mama Leya ndaya bazotambola bia bazoseka komo ba bango bongo balingana balinganaka bango na bango pe babalanaka pe ya solo kotala papa ale na mama Leya ndaya eza libala vrai libala nyoto ebandaka kaka bongo na ki chéri na ki copine muke ezomata famille po bango ba star omoni ba star eza nde mona biso te ya ba star déjà tokomo lobela ngo boye kala mingi to omona coutumier na bango nde bayebisaka bomona coutumier bomona pe religieuse na bango eza eloko ya esengo esala nge esengo po mama Leya ndaya aza na mwana ye ya mwasi papa le pe aza na bana na ye ya basi na ya mibali esala bien bakosangisa bana c'est la famille est sacrée bandeko na ngai libala eza eloko ya esengo lelo tozaka na esengo ya mama Leya ndaya na papa ale couple moko super. En tout cas, ça la bien makasi kotala na papa ale kotala mama Leya baza bato balobaka te baza bato balingaka devant caméra te baza bato bamivandaka bamibombaka po yeba vie privée ya papa ale oyeba soki aliaki te aza nango bia aza nango te bandeko nanga eza pasi parce que alekaka na bémission te kotala susu mama Leya ndaya ndenge moko balekaka na émission te alingaka na ye te bino mombo yebika mama Leya sekaka mwasi Angela mino etonda mwasi Angela mino atonga mwasi ya propre balobi mama Leya ndaya nde makambo umela mama bozo mérité balobi valeur a mwasi eza ndako ya libala valeur a mwasi eza ndako ya libala bandeko na ngai soki obala famille bako respecte yo bayebi ke ya na biso abala quelque part esalaka bien bandeko na ngai olamuki na ntongo biso nyonso tout ovandi bino boyebi ke mwasi oyo nana abali te babengaka ye nani mwasi ya ndumba parce que abali te bayebi ye na mobali te bayebaki kaka na shero lobi na shero bala mama mais mama Leya ndaya apesi biso position alobi ya ngai ye yo mobali na ngai ye oyo kitoko wapi alakisi biso ye oyo eza papa ale alobi mobali na ye oyo asukisi mibali nyonso na elengi mobali na ye oyo asukisi motema na ye aye kokonsole motema mama Leya ndaya na bablessure eza nde papa ale mabana mama Leya olingaka mabe mama Leya ndaya olingaka mabe mama Leya ndaya okotaka mobimba yo bongo na biso bafaye na bino
degré toza na esengo boki ko imaginer te degré toza na esengo bana mama boki ko imaginer te ezosala biso plaisir tolingaka nde boye nde tolingaka eza lokola bomona bebi alakisa biso grâce to ata tomoni bango na forme nyonso toyebi ke bazalaka mwasi na mobali ezalaka nde bongo eza lokola komona normi na mobali na ye eza bongo tokopesa baexemple te tellement boza ebele papa Gindombe na mwasi na ye baza ebele babalanaka bango na bango esalaka pe bien parce que boyebani très bien bino na bino boye nde tolingaka bopesaka biso baposition komona lelo papa ale ata na moi nanga papa ale na mama Leya na otrouvango normal nayebi ke bazalaka na bango mwasi na mobali à part na ki théâtre na bango na vie privée na bango baza mwasi na mobali eza bénédiction eza eloko ya esengo eza eloko biso tokoki kobomba ngo te yango bozomona tozosela ngo bémission par-ci par-là papa parce que eza eloko ya esengo bandeko na ngai libala nyoto basepelaka nango libala nyoto tozobwakela bango bafleur ndenge babandi bakende nango na ebandeli ti suka nzamba lola abatela bino papa le nzamba lola akokisa baposa mitema na bino afongola relation afongola ba contact afongola mbongo parce que libala esengaka mbongo bandeko na ngai libala muke libala munene ezalaka te nyonso eza libala mama Leya Ndaya à part qui théâtre, à part qui star oza mama ndenge ozwaka swe ya Soraya mwana na yo ndenge kozwa swe ya bana papa le mama sandisaka mama kabolaka te mama lakisaka amour bandeko na ngai okobota kutu mwana yo moko asali bandeko na ngai libala eza eloko ya esengo libala na misu ya nzambe eza eloko ya esengo na misu na biso moko eza eloko ya esengo eza eloko ya kobomba ngo te ezosala nga cuisine ya Niki TV plaisir na bino yo na partageant na bandeko na ngai bokolanda bino moko bokocomprendre bolanda émission ebandeli ti suka bokocomprendre ngo bien koleka cuisine ya Niki TV kozape te tika bapiblicité eleka. La famille, rendez-vous sans oublier 18h30 film na biso eye balobi yasika ebotami yasika eye baba kuke to kota to consommer film na biso lelo eza deuxième épisode bozo mona bilongi yasika ndenge